soki obetinga fimbo suka yo yambanga na maboko na yo elakisi bolingo ya mama na mwana na ye ya mama na mwana tant na manzi mwana saki en hommage à mutu po nga mama na nga kufa te aza vivante mais productrice ya liboso ya musique na nga ezaki mama tant papa banda oboya nga na beta musique mama biso atongaka aza couturière adeboyaka na ye na marché liberté mais moi moki azwaka wana ndako bakolala nzala nga fa futa transport na kende répète bibe inspiration nzuri ya na otika te na wanda olinga ngo pe fort donc na yesu kuna musique ba mambo ebele tokuta na musique kuna pe banda olinga nga fort kuna pe banda olinga nga fort mais ezaka ndenge destin salaka po nga suna na sa eloko na santara ke funa sa bo na santara pe na ke non ndina bo funa longwa awa eza déjà ba conseil yo apesa biso donc na yekoli mambo ebele lingo lo bateke place na zaki na yekola ki te kuna pe na yekola ki ape na yekoli donc ainsi va la vie la kamasa mwasi ya sala kamo twalingi mais si atate nazare côté déception anga bambula mitano na fanda na lota ka bolingo na yoli ke ko botambu ma Christian. Devant vous, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Dekam Flash Télévision, la chaîne de l'épanouissement. C'est votre émission Pyramide culturelle avec votre humble présentateur Christian Tongo, le tenant de la presse, qui est devant vous pour présenter cette émission. Je dis un grand merci à tous les abonnés qui continuent toujours à nous faire confiance. Bino bato boza pe na Paris, boza na Belgique, boza na Canada, Suisse, États-Unis, partout dans le monde où vous êtes scotché branché 5 sur 5 vraiment pour soutenir votre chaîne DKM Flash Télévision. En tout cas, nous sommes vraiment de cœur avec vous pour nous surtout vraiment au bozali ko sala na kata chaîne Nabino DKM Flash Télévision. Je profite aussi de dire un grand bonjour. Surtout soutenir Bisso de long de près. Là je vois Bobo Kisenda, Maison Palme d'Or, Ngilima 58C, Namatete Balobi, Maison Zakaka Moko, Palme d'Or chez les boss Bobo Kisenda. Je salue aussi Gigi Maman Nagilesia depuis Paris, et pas Oulandangaï. Bébeline Louvoiseau, Motema ya Licentingi, il est pas à brancher. Et le docteur Christian Kakula, coach, papa na Christiana Hop, Motema maman Espérance Ludiongo, il est pas à vraiment branché na carte ya DKM Flash Télévision pour na kolanda émission Pyramide culturelle avec Christian Tongo, le tenant de la presse. Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant dire un grand bonjour et puis merci au chef de l'entreprise David Kanyama depuis les ISA et son épouse Mami Kinda et les enfants à la maison. Derrière la caméra, là je suis assuré par Dieu merci Mayemba, coach na bango nyonso surtout. Dieu merci Mayemba mutazo ko assurer réalisation ya émission Pyramide ya lelo comme d'habitude Dieu mto réalisaka kaka émission oyo Pyramide culturelle. Et sur ce plateau, je reçois aujourd'hui un grand artiste, musicien, talentueux et qui fait aussi l'honneur de notre musique congolaise. Et il évolue chez Hugues Binafile. Lui, c'est Gérostar. Babi Mikolo Yemta pesa vraiment makambu yango tozana lelo na kati ya DKM Flash Télévision to solo la to beta masolo kaka ndenge zalaka. Dieu merci Mayemba, si tu es vraiment même moral, même esprit avec moi. Au Fongolanga Penza pour que Nayamba Gérostar qui est déjà à côté de moi. Salut Géro. Oui, salut Christian Tongo, le tenant. Le tenant de la presse. Comment on dit fort? Vraiment. Bonne santé. Oui, santé ça qui tourne tout en pleine forme, donc le tout en répétition. Donc, les amis bon mambo tous les gars qui toko randi nzamba lingi. Vraiment, tous les gars qui toko nzamba alingi plaisir ya ko yamba lelo na kati ya pyramide culturelle pour que tout solo là vraiment d'actualité kaka ndenge ezalaka. Mais avant tout kota vraiment na ben ya masolo na biso tukulinga vraiment to sepil sa ba internaute bayoka sous voix ya Gérostar na nzembo kitoko ayembeli ba mama Gérostar a honoré Penza, ba maman. En tout cas, bino ba maman ni surtout ya poto, ba maman le monde entier. Beau découvrir Gérostar à travers cette chanson où il y a ko rendre Penza hommage na ba maman et puis tokozonga pour que to beta masolo na biso kaka ndenge zalaka. C'est parti.
esengo na ngai ebongwani mawa po nini esengo na ngai ebongwani mawa mama esengo na ngai ebongwani mawa po nini esengo na ngai ebongwani mawa mama babozana ba mama bwe bobatela bango malamu po mama za richesse pe bonheur na tango ya pasi to pe ba chagrin ya mokili biso baye tozanga ba mama nde tolobaka boye si mama etela ushalula mama rosa la sirena si mama etela ngamawa si mama etela mama Victorine si mama etela mama mulungulungu nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela nakoyemba nakolela na mawa nakoyemba nakolela nga nakoyemba nakolela nga nakoyemba nakolela Christian Tongo yaya si mama etela mama Victorine si mama etela mama mulungulungu mabanzo ekaukaka te na motema ya moto alingaki bamvula pe mikolo jamais koki ko effacer ba souvenir oya bolamu na yo foto na yo monima ya pamba na miso kasi na bapense nange ninganaka mpona bolamu na yo tokoangana te Voilà, Gérostar, cette chanson vraiment a fait plaisir à mon vieux Blaise Anzoa, Wazakulandangai. Cette chanson a fait aussi plaisir à mon papa Serge Manzambi, ma maman Régine Tsatou Manzambi, bon, on peut baza brancher et en train de suivre cette émission. Gérostar. Il y a partie moroba de Baolinga Mingi Mikulu, mais non, bêta, on goûte pour. Maman ozalaki ata soki obetinga fimbo suka yo yambanga na maboko na yo elakisi bolingo ya mama na mwana na ye ya mama na mwana mama ozalaki ata soki baninga baya kotalanga na ndako esengo ya kolakisa bango yo mama na ngai yo pe na esengo yo pe na koseka na mino esengo kozala na mama uta okenda yo silisanga lolende atako kei yo jali inoubliable nakolela mama iolela mama tonton Babachi le tenant du titre yepeka le roi yo alinga parti au mabe donc vraiment il s'appelle Bianco Ngantui papa na Chacha depuis Paris yepe à ce plan pe makasi. Ah merci Bianco Ngantui papa na Chacha. Merci vraiment on est ensemble des aranzambe ndé mutazo sunga de façon que musique ango koka kokomela bino na grâce à Nostradamus so afungule linga porte de façon que nzembo yo to koka koyoka mon album na biso ya détermination. Vraiment merci beaucoup le maison ara panzambe vraiment na batunyo so bazo consommer nzembo bien que nano ebimite. Merci. Gérostar, pourquoi tu as chanté Maman? Maman a représenté Nini et pas Inayo. Parce que tu as chanté avec amour, surtout. Je ne sais pas, au chanter par rapport à la circonstance, au père de maman, qui représente maman pour vous? Oui, maman représente Belé pour Nangaï. Pour tant on a demandé moi, on a ça qui est un hommage à Moutou. Pour nga maman nanga koufati aza vivante. Mais productrice ya liboso ya musique nanga izaki maman. Tant papa banda oboya nga na beta musique. Maman biso tonga kaza couturière. A débrouillard na marché liberté mais moi muki azwaka wana ndako bakolala nzala nga fa futa transport na kende répétition. Donc na lingaka tellement mingi. Tant on a joué occasion na yemba pona maman mususu nga pe na lati ba pasi wana nyonso na ba maman bakufa natali kaka grandeur o maman za po maman za maman petit c'est pas pour rien ba lo bato za na mutema ya bo maman po maman leki biso ba papa
maman baleki biso papa bana mutema ayebi ko sunga mwana ko aider mwana ayebi ko comprendre mwana papa ko s'en foutre na mais maman te donc maman ko sala pas mal de choses pour na mwana na tala ki pe bolingo nga na zango pour na maman na nga Marie Makwela nde na lobaki na sala nzembo wana et puis na satanda ki te ke batu nyonso ba koma olinga nga na chaki nga na ba réseaux sociaux pour nga na chaka bilo na nga mingi na ba TikTok wana po batu ba découvrir moi art tozanango hormis ba orchestre tozanango nde batu pe ba sepela nango donc eza mama nzambe nga na mama lo ba te nzambe ka nde mta mene atamsa mama ngo donc eza moi bongo. Merci Eurostar, toi qui es bien, mais bato la biso de partout, ndeti ba gili tentele G7, ba lingi penza ba ye ba Eurostar abandi musique ngo ndenge nini. Parcours na yo, e bandi penande ni carrière musicale na yo. Bon, carrière na ngezaki mamulayi, moni avant to kota na orchestre to yemba pe na bandaku. Bandaku yemba na ba vena ba parole belé à Div, Fiston Yulu Juma. Bango bando sala banzembo ye kolisi yango boki boteki yango. To ando tekela bate belé, ba leader belé to tekela bango banzembo. Nga pe au fur et à mesure to ando travailler na bango nga pe na zangi mo ara muke na kompe ko perfectionner mo loko wana na sala ba bilo na ngai. Etika la ga na nga moko. Ti na kindaka na orchestre ya ba contre-maître. Oui, pas Ibraton Pierre. Na kuna et puis na sala moi quelque temps nde na décidé na ya pembe na Nostradamus na mon carrière na nga penza ekende malamu so na za pembe na ye a façonner nga quoi nde na ya ka petit siko donc mambezo kende vraiment bien kaka nde nzambe moko zo tracer vraiment kokota na yo et pas ya Igobi na filé ezaki penza ndenge nini. Ouais, le début n'a toujours pas été facile mais nga début na ezaki facile pour jour na sala test jour na kenda ko yemba jour na kenda ko yemba vocal na moi hypocrisie na bolingo bebe na ngezali mabe soki boyi ngaloba na nga na simba nzela mame pasi na nga na monga jour na yako sa test donc na yeboy nous Sadamus pesa nga micro yemba yemba na yemba bien pour abanda pe mo bena banda le kalmo ba TV mo ba émission mike mo li ba couper akukuta na yo na TV yuna net na yebi wa yemba nan pesa nga micro yemba na sala ben pro nanga et puis nous Sadamus sepela ki bia za arche de Noé soko ina magam na yo mamba ba bakanga ngote to ke studio kana buto lelo ke ba vocal na album to kenda pe jo ngo to kena ndako to lié na fufu na parler bena ya président takat na yebi était to sola n'était logo te oui et kamuisanga et puis touchanga yango na lelo funaza toujours redevable envers ye na yebi ke za nzambe mutapesa ki occasion mais ezaki mutema na yende mutafungola ki pa ko lo ba peke no sala ngote elinga échanger été donc asala ki yango to ki to vani to lié ameminga na studio na yembi na mitali na bi ngai pe na kande na utibo poni na longwa ka okesa ba contre mettre na yaka désespérément et puis na yaka na bande la vie à zéro na bi ke kuna na okuta batu na sale lo te na solo li na mutu te na kena ngaka na kena na sara musique na ngakuna donc mon temps na yaki na zui chance wana na bi nzamba leninga et puis leader a touché nzamba touché mutema na et puis sala kasi olongwa pas prator piana contre-maître. Bon, on a vraiment longue histoire. Surtout bito banda kuna isa neti to zongi. Na ope sakara ba idée générale de façon que tout continuer pour na longwa qui pour na comment qui désespéré. Mon musique era na maman belé. Désespéré par rapport à désespéré parce que c'est passé. Les biso to ba musicien mais to koli na esprit musical penza. Tout monde biso ba musicien to zalaga moi ba biloko na musique to koli na ngo pena tenga koli to na ba prai. Musique le roi musique bando bendanga kaka bando bendanga pe ndo senti ki luko ngo ba sepela na ngonde nini funa sala ngo bibe inspiration zo ya na otika tena bando linga ngo pe fort tonga yes kuna musique ba mambe bele to kuta na musique kuna pe bando linga nga fort kuna pe bando linga nga fort mais ezaka ndenge destin sala kapo ngaso na sa eloko na santara ke funa sabo na santara pe na ke non ndina bufuna longwa awa na ke kuna na longwa kipe to na longwe na kekuna pe se mambo ke bien que batu belé ba sepela te batu be balinga ngai pokuna bando be les professeurs batu be balinga nga ba sepela te mais ba sepela ga lobi to lelo de ba sepela po boyo ka déjà si maman était là ils obi makala te donc mambo lingaka donc so bolinga nga boza toujours na ngai et les aki bino mais eza mama musique ba réalité tout lo bango na TVT mais eza vie mutu ya na parcours na
ngana na espera ki na kozala wana penza pona linga pa orchestre wana mingi me ndeka nzambe salaki senga ki teke na umela wana bon nde na yaki koto yo pe nazana nga bien donc nazana kitoko na comprendre pena ki fallait ndi nazala pour nzambe afungolela nga donc voilà, merci Gérostar, merci à mon frère Christian Alondo, il est pas à brancher. Azulanda émission yo Francine Simpi, Nisha Lumbu, Monique Nzolame, Sonenette Lusala, Yabino Yangwana Pena Nazana, Gérostar. Gérostar, chanteur silencieux, voilà, Yendaza, invité dans Lelo. Mais internaute, Bazulanda Bisso de partout, abonné à des comme Flash Télévision. Bien tous les journalistes d'investigation, tout luka partout sur artistes nabiso. Mais vrai ou faux, Kolongwana yo et pas Ibraton Piana, ils alaka pour beta kayo mbata na répétition en plein air boy na miso ba musicien. So ko bisa biso vérité ou toza lukuta, to e bango lelo na mission pyramide culturelle. Ouais, tu le bien. On a une opinion là. C'est ça vrai ou faux? Il vous a appelé bon, vous avez bon, tu me as bon. Question, ils ont battu au pona. Oui ou non? Mais tu reconnais que à Salaka Actuana devant répétition, ils ont un nengeni. Ils ont un répétition plein de battu. Ils ont un simakuna. Non. Ah là là. Il y a un simakuna bon. Ils ont ma musique est bon. Vous avez un mélange normal. Moi mon bébé na mélange. Écoute ça absorbe mon bébé. Pour nous c'est important. Donc ils ont vrai. Bon ils ont vrai mais ils ont mis ça battu. Ils ont sima mais il y a un peu objectif dans l'ongo là. T'es pas après on a ça toujours dans caisse. Et les gars après quelques temps dans au longo. Tant muté mananga baby muté mais comme bébé. Ndina longo na bien na longo na ke bande na via zéro kuna lwa na be jeune bo. Donc il y a des 10 ans qu'on a problème. Mais pas Ibraton Piana aux Alaka na deuxième équipe. Si je me trompe pas, aux Alaka na deuxième équipe, mais au YP et pas il y a deuxième équipe. Deuxième équipe est arrêté. Ngana nzembo boni boni ye boni boni ye boni boni ye. Souffrance na makanisi sangani likopa ngana wiyo ekomi olia nzoto na ngai basusi na ba pensée esangani sali chimie ekomi acide ngana wiyo mokili bandela peut-être na koki kozwa ta moi espoir toyemba et pitié batu ba bien balela ngo fore bando sa rage kuna tozaki na nzembo to bando toninga toyemba na écoute na album na nazaki na deuxième équipe te mais nakutango na yaki nakutaki batu nakutaki bango bazaki wana na première équipe bazaki banda occupé attaque champ ngape nakuti bango donc ngafuna fana na zela so babengi ngana yembi so batiki dit ozaki na deuxième équipe nazaki wana ngana nazaki na vitesse makasi koleka deuxième équipe so bi deuxième équipe wana ya muke ya solo ngi na deuxième équipe te kuna pe deuxième équipe ezaki te mais soko yokuti batu fotalela bango okuti bango balongola bango te po bachayo yo pe fozela tangu na yo ndé nazaki na yeba ki pe principe wana na yaki na vanda na mando créer ba couloir na nga ndinga na ngambo ngamo na binde na sala ba mam nanga na créer ba carreau na ngati tozaki na nzembu na leader kuna et puis tozaki na ba voko na nga ba voko na ngebele ba kangala machine de guerre ba betazol yekini ba bimsum José Makila boyo kampela masola Kofi Anani Kofi Anani, Boucherie Vimbotra, Ayaba Ganglion, Mawampanga, Mwanananga, Liema, Géronimo, est-ce que deuxième équipe là? Géronimo. Oh, ça, vous avez une mission, vous avez un disque, mais vous avez TV déjà, donc, il y a plus de définition, vous avez une TV, tant que vous avez un ce qu'on pas bien affilé aux accords se retrouver dans la 40e équipe. Ah, écoute, l'équipe est arrêtée. Ah, équipe est arrêtée. T'es à l'équipe d'une équipe arrêtée. Tous arrêtés. Vous avez deuxième. T'es. Oh. Deuxième mois. Puis on a hypocrisie, on a même sous détenté. Ah, deuxième équipe est arrêtée. Première équipe est arrêtée. Tous arrêtés surtout ba mission Nostradamus à yemo ka ebindinga joana biso pour tout travailler ensemble. Yem to gérer biso. Yemo ebige oh fois là, ils allent voir mathématiques. Mais un mot musus pas baro chao pe na bande toucher l'activité que za raté pour voyage musu ngape na kenda te mais lingo lo bateki na zate mais voyage musu yo pour kende bat musu pe batikali ya lingo lo bateki balinga ye ko liga yeming donc ba principe wana nga za na jija ba mama ninga bongo te popisa ba mitema pasi ebebisa ba te bele banzela makambo bien ko ya lobby mais soko za presse ah nga batenga ndeni na seliti nga longbe
obebsi carrière no pamba donc nga zara bongo te. Voilà, chers internautes, on continue vraiment ma solo Nabiso na Girostar. Là, je salue aussi mon vieux Lopez Sambi, depuis Londres. Il est pas à brancher à Zolandangai. Girostar, là-bas, qui est le Lopena Tokoloba Mouké, Toyemba, pour que vraiment, découvrir, Penza. Tous ceux qui sont na positionnement, ma prière. Moi parti on a sous en tout cas donc tu découvres star nabiso chanteur nabiso na partout on a vraiment donc tu l'ingapé tu découvrir les sous ming penza et c'est pelissa Sandra Fwakantu Sandra Fwakantu na maison Palme d'Or bon on peut baza branché baza kolandanga je sais pas ce que déjà trop ok nango déjà détenteur mosala na ye kozela moto mosusu akweyisa bongo ya kolokota bindu zala mayele bolingwango ebanda na pasi lelo ekomi ntango esengo banguna batiende miso Olivier Lokesa Bobby Stone Bokula champion moboko na Luanda. On a vocal dans la chance ma prière tout le bel arabe détenteur donc au basé la kaka mutum so atika mutum so bongise loro na ye atika ka po ya lokota ye pa ko luka ye pa bongisa mais azela ka ya moto donc ndeto pesa iba mo mise en garde douane ça moi bien talaka pa no sadamus tozo ye kolande ni ba pesa ka mate ya na nzembo na kalezara misiki ka cha tika mais lelo pene kuma faut pesa message na kata nzembo. Yango ndepena. Bon avantage nini o de Josué pas bien affilé depuis on intégré orchestre naï. Azu avantage belé tinde na Girostar boy chanteur silencieux boy. Eza grâce à bien affilé. Ya muta moni singa na télé et puis na yekoli ba mambo belé pondé to mona boy. Nous apprenons beaucoup dans le silence. Eza ba principe biso to yekola nga pe na ba principe wane da nga boy. Donc ndengo tala mutu. Oyekole belé déjà donc na wa yebisanga na nga na yekola wa yebisanga te ze belé pondé tout tala ka to mona simplicité na ye to mona ba mambo belé salaka. Eza déjà ba conseil a pesa biso donc na yekoli mambo belé lingolo bateke place na zaki na yekola ki te kuna pe na yekola ki ape na yekoli donc ainsi va la vie. Mais na ba avantage déjà on nini de bénéficier parce que ba libi photo tout na onio surtout déjà mutu kezali te ba mituka wana batu mutuka bene loko makasi yango pena ba donda mituka nga mituka wana pena ela ba biloko yaka na musique mais so teli beaucoup plus yango za matérialiste nga na matérialiste te nga kutu na révolutionnaire naturalité na nga pena zango wana na matérialiste te po ba biloko eza éphémère nga na visa yango te po etika na mokili nga visa ba biloko o ekufaka te blonga la visa donc nzamba ko pesa mbongo ebelete na vie mais soki kombo na ngetikali na mokili ke no Girostar moi zalaka salaka boya et ça nga plaisir makasi ke kozana ba mbongo kozana ba mambe belé donc ça mondengo mais na ba mission oyo balongwa et pas ya Ibraton Piana ba intégra groupe ya Igwebi na filé mais surtout totali ba otozo mona mingi ba na vitesse ezande to monde ndé fambiora to solo na kana kinga pona mona ozungisa ngaka kuna to solo la te artiste on peut pas mission mabe to mona fambiora ndé muto azana vitesse par rapport na bino loko te fambiora la master na biso siki nzamba pambole ko lega biso mabe za wapi ataka muninga na biso te mon pe mais bino bomona ki vitesse et ça les loko te to saka baninga te o nzamba pambole muninga sepela boyo pelo biza tourna moni nga mtima na ngeza ouvert moni ya nzamba pambola nga boye donc po muninga soka zwi eza sengo na nga lobi nga pe na kozwa ngo to pe na zwi ngo te nzamba pesa nga mususu na sepela kana o apesi nga na pusu na bino na lolo abatu mususu na osa koma keto na okonda na osila voilà. Si c'était à refaire Girostar Olinga azala nani kaka nazaka nga carrière na nga nzambe mdawatra sango yemda mimenga wa yemda ipsinga na bimina no sada muspo no sada musa mutu mobwe ozo adapina po ala mutu mobwe sengela ka pesa mama kam moi zo ko accomplir destin nostra c'est un bon na linga pe kana za pembe na ye j'ai encore beaucoup de choses à apprendre pembe na ye donc toko loba trop te poso lobi to salima mbango to bimamta lokuta mais vous a calme batunde batala ke marambango ikokisa mapena ninge tambola po ba betelo maboko c'est un peu ça. Merci Girostar, fidèle internaute, toi qui es bien malembe, l'émission de Bisso Pyramide, là je salue Pedro
Pedro Man la bouche autorisée de la presse, première dame de la presse, Léa Yoa, Yaope Yangwana, Medi Baka, Nangola na Wambu, Yaope Yangwana, Christopher Moke Show, depuis Angola, DKM Flash Télévision Angola, et Tozana Girostar, au Penza Igue. Bien affilé, na epinande to beta pina masone zalaka. To découvrir sous son parce que na baki to loba, to yokaye, to lobby to découvrir ba talent na parce que aza vraiment na talent. Na yoki Girostar en tout cas, na yoka pina ba chair de poule vraiment ebima et ni le baka vraiment non, faut na lukaye. En tout cas, à faire voir vraiment ba talent na ye dans le monde entier, ba découvrir pe Girostar ndi le lopi to zana awa na kata de kam Flash télévision, Girostar to lingi suko pesa et loko et c'est pesa pe ba internaute belé mobile étiquette pona bolingo na yo na kubenga na bantu to lingi moko osabile loko wana penza et c'est pesa penza et bima bien donc c'est pesa vie bien kongantu papa na chacha parce que na zo ko panayi bien kongantu papa na chacha bianco mpona bolingo na yo na kubenga na bantu tiens tangu tukabwana kinga moto liboso na nyokwa maki bazalaki wapi nasali mavwanga tuzungani balingi lisusu tumwangana na kubenga na bantu na kubengana motema boyi nzoto ye posa kokufa yawa posa kosila o papa nanga nsui alezanga bolingo mona ye ndongo kokoma yawa ndongo kobeba o soki tata na biso kutu wa yeye na ndaku benga na ye na kokipete tiens surtout mama na biso kutu wa mekata kucha lokolote ragudu benga na ye soki bandeko na yo ya basi ba yeye na ndaku kotsa bango nazalage tiketi ya solo mame motema boyi nzoto posa kokufa yaya letena kobeba o nzambe alezanga bolingo mona ye ndengo kokoma ye ndengo kobeba o mituka bandako bambongo nyonso ezalaka se na maboko na yo nazalaka tiketi ya solo mobali ale yaya aletena ya kutala ndenge ya komi kufuandilanga letena ya kutala mama ya kutala ndenge na komi konikele bankadie mama ya kutala motema boyi nzoto posa kokufa yaya posa kosila o alezanga bolingo mona ye ndengo kokoma ye ndengo kobeba o letena chéri mpona bolingo na yo na kubenga na bantu voilà na kubenga na bantu nglelo mobo na kati wana eloko yo monna ba réseaux sociaux nde na partage yango wana batu ba lobaki yo yembeli ba mama me ukomi susu ko benga na pa mama ndeni usadi mabe place wana donc boko yo eza comédie eza comique partie comique mon beaucoup ko tsape message na kati de façon que débat eza façon ya ko benga na ba parents te me bandeko ya bandeko belé balinga basi na bango te eza mibale eza basi eza ba parents basala bango bankomo mbo oka bena batikele basali na ko sukola ba sali ba biloko mo balinga ke soki ye pasali mo eloko mo beneti kaka asa moi contre-attaque ya le bayini. Voilà. Pourquoi Dio wana yona Michel Michel c'est mon frère to collane ensemble. Depuis kala to travailler ensemble Dio bandika ate. Nadia GB mbote na place ozali. Donc moni to banda Dio banda kala to banda ba Dio banda kala zaba mike donc to travailler to créer ba biloko ebele oku to mizindambo ezape na tale belo to sala depuis to zaba mike ti to komi lelo ngape na kino kese mususu na yeto yokutana na kese ngwana to continuer à travailler ensemble. Voilà. Et bonikasi makambo ba programme eza ndenge nini ya positionnement ba tourner parce que na le 29 bozala na Kasangulu et ba programme eza pena ndenge nini. Excusez-moi pour na tout hein. Voilà. Bon bah programme est aboué. Le 22 lobby vendredi, le boss a gobé en France. Na Rouen. Moi on peut na bien côté mais ils en France. Rouen.
abeta na Rouen. Donc batutu ya Rouen, boya pena bo vivre la bonne musique avec Nostradamus, garçon de qualité. Yogan PV. Donc le 23 samedi, le 23 juillet, tu obeta na Grèce. Nostra obeta na Grèce, wana pena boya wana, boyoka la bonne musique. Vendredi le 29 juillet, na stade Kasavubu, Congo Central, wana sko tous adhérents, pour boss déjà d'ici le 28 on a déjà. Le 26, le 28 on a tout beta na Congo Central, na stade de Kasangulu. Et voilà le 29 samedi le 30 juillet, tu beta na restaurant Caribou Tombalbay na Gombe. Après le 6 samedi le 6 août, tu beta na village Chetemba, rond-point Forestcom. Dimanche le 7 août, tu beta na Hollywood Plaza, Kimwenza kuna. Na vendredi le 12, tu beta na Hôtel Hypnose na Lubumbashi. On a déjà Katang. Dimanche le 14 août, tu beta na Kermesse de la Paix na Likasi. Samedi le 20 août, tu beta na présentation album na biso le 20 wana peneza na showbiz. Boya pene belé boya yo kabanzembu tout. Il y a l'album na biso positionnement na ba concert to beta monda mundambu peza ki pe banzembo belé mais kuna pena to beta nyonso ba tout bolinga pena Nostradamus bina file bolinga biso ba mission na ba voka makasi to chana kati boya pena bo vivre bino moko en live quoi. Et ça mot de la fin na yo et puis na quelques dédicaces na bandeko balandi biso. Vraiment, c'est un biso vraiment na motema mingi. Merci pe na bato bozo consommer nzembo ya si maman était là bien que na bimité vraiment na ezo sala nga plaisir makasi. Bo continuer toujours ko sala bongo kala te nzembo na bino ezo bima na album na biso ya détermination donc bo savourer ngoto ça déjà ba mastering na ba studio. Na pesi mbote na Ange Kimbi Trésor Kimbi la ville est calme. Na bosanité maître Pi de Makaya la puissance du monde. Maître Biki Larson, capitaine Junior Omalukamba, Yaya Karine Masingo. Bambote na place aux Ali, na bosanité Arnold Kubu au Japon. Na bosanité honorable Kuchi Shombo Kanawa. Na bakolwezi kuna donc muto opesa Géronimo Makambo Mikolo. Mama Emilie Nzemba ya tous pepele ya Mbetolo. Mazarenzi Malinyo kwa Tembe. Na bosanité Yannick Ndombe Bokao, Christelle Yastar la Midi Boss, Igor Wambi, Yannick Kongolo la stabilité. Il y a Jackie Maestro Konde, Arnaud Wambilom selon le cœur du boss, Sidney Mangoïsa, super prêtre, Jonathan Manoka terministe, Nabosani Ote, Wanasko Nangamba Batirki, Sidney Mangoïsa dans Longwaki, na pesimbo de na Jonathan Manoka terministe, 1000 € molati si merci, Bakole Komaki, Nabosanité, Maman Judith Mavungu, Juliana Pedro, Nabosanité, Juliana Isabella Pedro, Nabosanité, bakomona bango zo kimame Sergio Panda Olivier Lokesa bambote ekota kaka kosilika te mama Fabrice nabosanité Fabrice Kamoni Black Panther na pesi mbote place aux ali vraiment kalaté ya Trezegenza nzakande to solaki adupi kale roi bolimbisanga pena mabanga zebile na mo bato bele so na boki bango te ba osepela te kido danga fala DVD master na ngamo na Congo Central bambote type ngafala artiste mbata bambote bele Urshalula Mama Rose la sirène Christian Tongo bambote na yo père na ngai le tenant de la presse Christian Tongo bambote na yo place aux ali talaga yo yo bambote na yo na bosanité les caméras cachées ku fa na ye menze mubonga ya linga bango mingi pourtant obwaka ye ya obenda ko babiloko na babenga ngo ben soki ben c'est Dieu merci Mayemba le coach donc bambote na yo na place aux abanini talaga kaka merci Géronimo on dirait que penza to passer na yo un peu de temps dans cette émission. Merci Christian Tongo. Nga pesa nga plaisir for émission taga pesa nga moi PV moi sous nanzo tunazisu moi courage à revivre la joie de vivre prochainement pena linga sikoyo to beta pena bankunga na Michel to onde pena to luka pena Michel en tout cas to pesa to ba dieu belé na kata banzemu na biso wana pena prochainement de to bongisa pour que nous abino dans l'ensemble. Vraiment qui commence bien, finit bien. Voilà, qui commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Pyramide culturelle. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de recevoir Géronimo, Gérostar, Oyoya Ig Binafile, des qui vont inviter dans la Lelo. Merci. Et pas ya Bali Kodia, Tubele, na Mali, et Palandinga Ferdinand leader, Tupac Patutingi, il y en a de chaque temps, de tous les jours vraiment. La pièce Bambo Tenayo, et Plamedi, bateau na Chypre, Charma dia Kiesi na Chypre, bilone surtout pour qui branché 10 matériaux, balobi les jeunes prêtres à Djobour, 10 matériaux Mwalungu, et des big boss na Djobour,
ya yo pe yangwana et nako sur cette émission nangana Jérônime ACP Sabino na moi loko moko mais quant à moi tukutani mbala sima na numéro mususu ya Joséphine Mosuma l'Autrichienne na bosani te mal ya Congo nini akoma bongo di Gérard lobio tozalaki bolingo moto akota te lelo akoma masapo kofinga mpe kotongana likambo yangi bapekisaka nga moto lokola epasuka na nyangwa bongo lolinga yo Christian Tongo letena na salaka masa mwasi ya salaka moto alingi merci atate nazare kote deception anga bambula mitano na fanda na lotaka bolingo na yo likeko botambu ma Christian fruit d'amour konini yotenga tanga tolo na motema o pasi baninga bakomi osakanga o nsoniye nzela nini nakoleka bazanga kolakisanga misapi nakomi na ngai solo kaka zoba